j'espère que vous allez bien. Na kati ya Eurostar moyen na gangi eza te botalaka respect ya baninga naoke Belgique ezwanga 2 heures du temps précisément ezwanga 2 heures du temps na kati ya train beta moi tour na Belgique ko voyager comme il passe hein. J'ai fait presque 2 ans na bimité et comment on peut s'en aller quoi moi vertige pour na bomisi na tambola moi mingi et ça là bien pour sakana na passeport rouge la perception au pambata voilà pas bamsu bana ba on ngote on ka ba oganga ganga hey biso te na sepeli pa ko mona ko mama molope na kati ya Londres auti États-Unis moi na bata aya ne poto bakala mingi te mais a comme déjà ko tambola et là ça qui me salé ok bien voilà to pesipe bambote bile na mama beto kombo ndige zo swa bato e so bien na pete bandiko nanga mama zalaka mama azala peka moko ata boboya na ata bokabwa mama zalaka moko ba mama leki bazaki bele ba mama kulutu ebele ba ya mwasi ba ya mibali bazaki bele ba tata mwasi ba nokwa bana me mama zalaka moko et reine masiando ki na kati ya Kinshasa ya ostafe ba kote kuna to pesi fe ba gros bisous biso pe to ostafe kana kati ya Belgique na ndenga mukete en tout cas vous allez bien bande ko vacances et ça elo mo kitoko makasi vacances et elo mo ya bien oyo qu'il faut ko organiser ngo de temps à autre na bana bo beti na bino mwa tour et ça la kitoko makasi pona bana pe ba évoluer na ndenge moko bien koza toujours fermé 6 semaines na bana na kati ya ndako bazwi congé ba mseza kutu 8 semaines ba pays mswe ça la bien te zwi mo hôtel a bien par année mobimba ozobomba mwa mbongo malembe zwi mo hôtel a bien voilà et ok na bana na yo bonga ma vacances na okende na kena hôtel te na kena kotala bana botala kaka na mona bango kala et puis voilà quoi papa na bango kufaka tokutana te bango bazali na Belgique nga na Londres ba corona bon cette fois-ci tokei penza tokutana to l'ensemble to sek ensemble et ça la biso bien makasi voilà et on est toujours makei quoi et ça la bien retrouvaille comme on appelle ba koko pour biso ba to kala biso to wanga na ba age na biso tina ka mwana mukete nazana nga mukolo eza normal pona mukona botamaki na pona ki ngote alors so nzamba zo batelanga na mona te poani nazonga kasima na lobaki na mwana mukinga na mwana mukina suka nango wapi elote alors tozongela mwa mukalika muke ya ba vacances surtout ba maman bana bazana bana mike et ça là très bien même na évolution ya bana raisonnement espace géographique biloko na nyonso to et contribuer kana na nini na éducation ya bana so boyeba ngote éducation ya bana ezaka makambo ebele ba mama ebele bakanza éducation ya bana ezaka kolia asokoli bana alesi bango alsombeli bango mwa bilamba non ça ne suffit pas makambo ebele ezaka na kati ba voyage peza kuna na kati ba cinéma peza kuna na kati ba salle de jeu eza kuna na kati so beaucoup voyager te il y a des salles de jeu ba programme eza kofungwa ma par-ci par-là okomisi bango bakei na bango une semaine 2 semaines oke otika bango ba okutana na baninga emso ba obeta balle emso tennis ba jeu ezalaka mwa ebele donc papa mama zala liboko pete pona bana na yo pona lobby à venir à bana no ezala bien donc biso to salango donc tout boyeka na biso to bien to sombela biso pa on a kisasa te na ça nanga boyete mais na investir kana bana nanga yango pe les nzamba zo futa ngai nkoti na kati ya Eurostar na kei botan na ozonga mabo pamba te na bandisko ko na lona ki na komo buka ngo malembe alors zuwa na mutute eza normal
kofinga mpe ngai te, kofinga bana na nga te, mpona bakokani na yo te, oza na bango mpe te. Voilà, oza no mpe na bana te, mais tu es là ozofinga finga te. Surtout oyo bamosusu omoni oboti na tata na yo, bana na yo, mwana na yo moko mpe aboti na ndeko na mobali, famille bulu yeke, mais otelema obandi kofinga oyo basali basacrifice ya kokolisa bana kitoko makasi. Ata femme seule, ata mariée, on s'en fout. Ce n'est pas ça. Qui femme seule yango te, qui mariée pe yango te. Toluka nde ba fruit. Bandas koko buka oyo loni. Yo ofinga bato okoka kutu te. Bamso bazana ba okoka kutu ko bengisa ata mwana te. Ata nzinzi oyo ata ngungi. Alokole na Kongo ya na ye. Aokoka te. Mais omona ka wana zoko finga zoko kwakula. En tout cas mokilo eza pasi. Mokile ko motambola na ndenge moko na comprendre te. To ko motambola makolo likolo mutu na se. Omona mutu ko abengisa ta mutu te. Donc ye moko aye poto na bulu ye ka poti ba ki Londonia baluki boetia ye akomi na poto abimina Camerounais abimina merna soki mutu ya wapi abimi bo mais tango akobanda kokwa kula kofinga bino bato boza posé boza intégré moi passeport rouge pesa pembe ne epesa moi ba vacances mande konanga kokwa kula bato andenge wana akofingo na ba défaut na yo na biloko nyonso to ya nzoto mais wapi bana ikeleve obengisa tata na yo non mama na yo mwana ata nzinzi ata ngongi abengisa te ata mwana mbwa oyo akenda ata na Kongo abengisa te banda mpe bamso bakoma na bamboka na bango azwa ata avion oyo akenda ata pembeni ka pays voisin elo te mais soka bandi kofinga te Congolais to changer avant kofinga mutu fo mitala bien est-ce que nga pe ana mutu ana tokokani bolanda ba maquillage wana te parce que so yo yebi kocha crayon oyebi kocha ba cils na miso oyebi kocha mwa bisou okanti oleki mutu wana beauté extérieure ba tombeau blanchi nde ba tomona ba cimetière ba tongi yango kitoko na kati mikuwa na mikuwa yango ta faut ba fruit yesu kota mona nzete moko boye amona pena nzete ebota nzete kitoko yesu atali bo nzete nini yango ezanga ba fruit boye yesu asakane ablakela ngo mabe nzete kauka bokeba bato ebele bobanda kokauka lokola banzete soki na Jericho yesu akausaki na ndenge mokete akausi yango swabala. Voilà, donc bandeko nanga moi conseil pour na bana joli batini ça vraiment sali yango félicitations na minute o joli batini ça dans kati ya Paris ake sepelisa bana félicitations. Voilà, moi mlo peut pas sali yango na minute o dans kati ya London félicitations. Donc et ça là bien mo boy mama beto pasali yango na minute na kati ya Congo na famille mobimba pembeni ya papa. Aya bodoka te eza bongo mokili ya ndenge wana so na mikumisi te ndani ya okumisanga bozala wana ka kofinga na mikumisa na milinga po na ibike nazalaka mwasi kitoko ata lelo nakoliti mokitoko ono okenda ngo tu na pesa ngo bana. Voilà, donc naotika bino kala mingi te, c'est juste pour nakana na kati ya train nakolakisa bino pe libanda yango wana bomona to déconner. Bon bana nga naolakisa bino te na bana me naolakisa te bokomaka ko juger tala mbunzu wa mwana na ye tala zolo wa mwana na ye. Vous êtes là pour insulter les enfants d'autrui. Ya bino moko ba mbunzu lokwa ba kokoti. Ya bino moko ba yakate ba kangama. Ba omona ya moko ba dindi so wapi na mai so kipe wapi. So pe balala wapi na bangungi bintse kwa. Mais ko finga baninga o basi ba bunda bana bango ba yana poto ba olia na frites.
baolia na mayonnaise frites na mayonnaise baokota ba McDo ba KFC yaya sa makasi salangolo zakwe voilà donc bandeko nanga oyo nyonso ayebi ke aza na problème à voyager na bana yaya fungola mabuku eza secret munene mpona réussite ya bana parce que oyebi te pays nini mwana no ko évoluer par exemple nde toza boye nga bandomema bana nga na ba Belgique ba Pologne ba wapi ba Suisse ba wapi mais moi bana nga mso ba pone mami nga sepeli nga so na koli na opanda nga na Belgique nga so na koli na opanda nga na Corée nga so na koli na opanda nga na Japon boka bamboka donc tant bokena bana bamo ba ouverture bakomi kuna pe bakomo sepela pe na bamboka wana esali pe tokos lelo pe ezopesa bafruit alors à bon attendant sali tokutani na kati ya Belgique tant na okoma na ko hésiter te nous allons encore en parler. Gros bisous, bye bye.